Dans le cadre de renforcement de la diplomatie parlementaire prônée par le nouveau président de l'Assemblée nationale, le mardi 28 mai 2024, le professeur Vital Kamerhe s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc en RDC. Rachid Agassim est venu lui transmettre le message de félicitations de son homologue, le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi El Alami. À l'occasion de ce premier contact avec le tout nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, le diplomate marocain a manifesté la volonté de son pays de continuer à collaborer avec la RDC. Dans un autre chapitre, une délégation de la Société nationale de l'électricité SNEL SA, conduite par le président du conseil d'administration Luc Badi Bangamwanza et le directeur général Fabrice Lusindi, a échangé avec l'honorable professeur Vital Kamerhe qui a exprimé son souhait de voir ce secteur du développement du pays être boosté et soutenu autant que l'enseignement primaire accessible aujourd'hui à toutes les classes sociales grâce à la politique de la gratuité de l'enseignement. Il a promis non seulement de faire un plaidoyer auprès du président de la République en sa qualité de speaker de l'Assemblée nationale, mais aussi d'inscrire cette problématique aux différents débats de la Chambre basse du Parlement. L'honorable professeur Vital Kamerhe a demandé au directeur général de la SNEL SA de lui soumettre un mémo rapportant les difficultés majeures que connaît cette société. Toujours dans le cadre de l'amélioration du vécu quotidien des Congolais, cheval de bataille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Vital Kamerhe, a échangé avec le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en vue d'examiner ensemble les efforts à conjuguer dans ces deux secteurs pour atteindre cet objectif. Peuple congolais mbote, bonjour, bonsoir, na ero bokolandanga wabino, molobelio ya babola, le gardien du temple de la démocratie, prophète politique, Tshisekedi du Nouveau Testament, l'élève du Sphinx, Seigneur de la rue, lelo baba de la jeunesse congolaise. Nazane sengo ya kokota na banda kuna bino, pour lelo gouvernement, ya Judith Tuluka Simuna Ebimi. Pour le gouvernement, ya Mama Judith Ebimi. Et sengo ya okota nanda kunabino, poto koka ko partager moi muke si makambo etali ekolo na biso Congo, si makambo etali gouvernance na mboka na biso Congo. Gouvernement après plusieurs mois, Ebimi lelo, ba ministre misu balongwe, ba ministre Peyasika bakoti. Pona biso na lingomba oyo nga na kambaka na katu ya IDPS Tshisekedi, lingomba ya armée des bâtisseurs Tshisekedi, c'est un sigle ABT, to sepeli na sorti ya gouvernement, mais ndenge na bamboka nyonso esalamaka, to tio babengi gouvernement sous réserve. C'est-à-dire, totia gouvernement sous réserve pendant 3 mois, natina ete tomo na performance na bango, natina ete tomo na ba réalisation à court terme, à moyen terme et à long terme. Gouvernement bimi, mingi na minito na bandaku ya ba nominé, ba fête ezali, mais normalement, quand on vous nomme na ba charge neti ya gouvernement, na philosophie o babengi ya normal, mutu ifa méditer, asolola na nzambe, po nzambe apese sagesse ya Salomon, sagesse ya kodiriger, asolola na nzambe, ifa méditer. Mais nous sommes en train de constater déjà ba fête, eza na bandaku ya ba ministre et consort. Ebele balongwe, parce que poste ya kuza ministre eza poste mo avité. Balongwe po ba servir mboka d'une autre façon. On peut aussi servir le Congo d'une autre façon kaka na poste ya ministre te. Ba epe bakoti déjà tozoyebisa bango, ce n'est pas au balobi que occasion ya kokoma ba nouveau riche. L'objectif ya président la prise à pouvoir à IDPS, c'est que nous allons au pouvoir pour devenir les serviteurs du peuple.
bo déclarer les biso ba bien o bozalaka nango po toyeba. To sepeli makasi na baye baza reconduit. Le cas ya son excellence Didier Moudimbu o batindie na sport parce que côté sport tout monde qui vraiment il y a eu beaucoup de défaillances. Ba joueurs na biso bakenda na compétition moko awa balala kutu libanda avec le ministre sortant Kaboulo. Didier Moudimbu va s'adapter na kosolola na o babengi ba spécialiste ya sport pona kotombola o babengi sport na biso kaka football te sport na biso en général ko doter biso pena ba o babengi ba infrastructure sportive ya malonga na dimension ya ba Côte d'Ivoire, na dimension ya ba Cameroun, na dimension ya ba mboka nyonso place ba CAN et betamaka. Pe ko sala effort que ata une fois na histoire ya bokonzi ya UDPS CAN et betama awa na Congo. Félicitations na ye, félicitations na Aimé Bonji. Oyo, on ne change pas l'équipe qui gagne. Azao Babeni reconduit toujours na budget. Félicitations na super ministre Jean-Pierre Liaou. Oyo déjà, même le peuple lui demandait toujours. Félicitations na Guimwa Diamvita au bâti na défense. Félicitations na maman Eve Bazaïba. Félicitations na Baebanso banome. Mais na yoki banome o babengi Constant Moutamba, opposant républicain. Bolanda na vidéo après tozo. Moi j'excelle seul. Fachi n'a jamais construit de presse. Moi je suis pas héritier. Ni de nom, ni de parti, encore moins de bien. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fachi n'a pas mon niveau. Bouti kolanda vidéo ya Constant Moutamba ba nommé na justice. Mais lobby alobaka maloba misusu vis-à-vis à mokonzi mboka. Monsieur Constant Moutamba na moment où excellence Constant Moutamba elo ni okoloba na biso par rapport na vidéo to kolanda. Ezalaki émotion. Mutu aza na niveau na ote lelo a nommé yo. Des fois il faut toyeba ki en politique ba déclaration misu to salaka et ko pe ko rattraper biso. Ba nommé mwana mboka Jean-Pierre Mbemba na o balobi ministère à transport. Ba nommé na ministère à transport na défense to ti ko constater il y a eu ba bengi même rapport na peuple o ba benga restitution na peuple ya évolution malgré la matière à défense au kobimisa nyonso te. Il n'y a pas eu rapport na ba briefing au banda ko kendete même na commission à défense au banda ko kendete to éviter pourquoi au banda ko kendete eza na complexe ya supériorité to eza na orgueil to eza batwa ba ko interroger te pour Jean-Pierre Mbemba ba imoto lelo ba nommé na transport. Na kati ya ministère ya transport ba makambo eza ebele mboka eza na société vraiment ya malonga te ya transport ya l'état côté ya aviation vraiment so to comparer na Éthiopie na ba Kenya na ba mboka misusu toza vraiment na sima na bango. Hier vous étiez ba bengi gestionnaire ya Sibé Zahir ya papa na yo toyoka ke Sibé Zahir ekoyaka en faillite. Lelo ba nommé na transport. Monsieur Jean-Pierre Mbemba, vous nous assurez que vous allez faire quelque chose pour toyoka Sibé Zahir ya papa Jean Mbemba là ozwa gestion nango ekoya en faillite. Ba raison ezalaka nini? Lelo sko ba nommé na o ba bengi transport ya mboka ya l'état. Est-ce que tokoki kozala? Peuple congolais azotalela bino. Peuple congolais azotalela bino na idée que ba Wivine Moleka, ba mama Wivine Moleka baza nommé, ba Vieux Godard Motomona baza nommé, ebele bakoti ministre ya finance na biso ya lelo ezali o babengi Monsieur Doudou Fwamba excellence. Monsieur Doudou Fwamba excellence, de bonnes choses
bonne chance vraiment topesi yo soutien na biso ba combattant ya UDPS na ndenge mokonzi ya mboka a élevé yo. On connaît votre babengi sens ya socialisme vis-à-vis ya biso ba combattant o tozalaka nao na musala te. Toyebi ke na muke o place ozalaki obandaki kozwa obandaki toujours kopartager na biso ba combattant awa ba élevé yo ekozala toujours idem ekozala toujours la même chose. Ebele balongwe misusu balongwe parce que eza o babengi o mokonzi ya mboka alingi o balobaka mokonzi ya mboka nde alingi, misusu balongwe mpona incompétence, misusu balongwe mpona o babengi médiocrité, misusu balongwe mpona o babengi maboko milai. Bozonga nanu na o babengi bande de touche soko bimaki député ça va au siège na Assemblée nationale. Donc nazo senga na occasion yo na IGF Gilles Alingete na tina ete ekole kaka abongo te, il doit y avoir au babengi audit général ya gouvernement sama entre guillemets ya ba warrior oyo tomoni eloko te. Il doit y avoir audit général département par département pona koyeba eloko nini esalamaki eloko nini esalamaki te eloko nini ezangi. Pona nga tant que baba de la jeunesse gouvernement aza na ba priorité oyo esenga te po toloba il faut ka tokende touta ba Louvain to ba var, mais gouvernement pona nga moto ayeba ba posa na ye. Gouvernement pona ngai tant que baba de la jeunesse ya liboso ventre affamé n'a pas d'oreille. Gouvernement il fait ça lo babengi et puis ça ba congolais et comme ça Congo na o babengi souveraineté alimentaire bilanga, c'est-à-dire bilanga ya ba modèle ya ba bukanga lonzo te bilanga ya solo. Daniel Mukoko Samba en économie, félicitations na yo monsieur le professeur. Otangisaka bana o babengi économie banome yo appliquer économie wana oyo tangisa bana, c'est-à-dire o appliquer yango walaki déjà babengi fort na gouvernement ya Matata Mponyo. Leo yo zalaki tomonaki bancalisation de banda okende kitoko, tomonaki makambo ebele ebanda ko marcher bien parce que walaki concepteur. Lelo banome yo VPM économie. Daniel Mukoko Samba appliquer peut démontrer biso que oza vraiment vrai professeur. Toza na confiance na yo, toza na confiance beaucoup plus. Ezana nous sous réserve, ezana nous sous réserve na sens que tozo lobela bopesa biso souveraineté alimentaire tokuka ko produire biloko ya kolia made in Congo ba masango to produire ba biloko ya kolia oyo ko permettre biso to vivre. Énergie, électricité mai n'époque lelo tokozala te net na bepoka moyen âge to lobela mambo ba forage. Mai, énergie, électricité, courant, barrage capable d'alimenter toute l'Afrique centrale. Tout le monde a l'otili qui courant na banda kuna biso. Waneza elo mususu pe loko tozanango chaque jour yozanango makasi di mwa vita eza ko récupérer ba territoire na biso au Rwanda zolinga komisa bango. La paix dans l'est. Paix awa na niveau ya kwa muntu. On doit éradiquer cette sale banditisme au ezo salama ya ba mobondo. Pe ba couche mususu na niveau ya ba katanga ya ba o ba bengi. Vraiment esengo makasi ndenge gouvernement bimi ezala gouvernement oyo ko servir peuple. Nous allons vous tenir à l'œil toujours na o ba bengi direction ya secrétaire général Augustin Kabuya. Au mokambi na biso, l'UDPS est obligé ya ko tenir gouvernement à l'œil, ya ko zala vigilant parce que d'abord c'est le président de la République qui est membre de l'UDPS, parce que d'abord
Si le gouvernement arrive à échouer, arrive à rien faire, ça sera au babengi malobebele à mabe na IDPS, malédiction na IDPS, ça sera au babengi eloko mo ya bien te. Tozala keba total ndenge ba ligne na niveau Afrique du Sud ezao babengi bousculer pour na ANC après 30 ans à pouvoir na bango. Tozala veiller, tozala vigilant, nous devons surveiller le gouvernement total à bango te to croiser ba bras te to landela ba conseil des ministres po to loba na bango boloba ki boye et salamité. Que le gouvernement ezala na népotisme te, na ba cabinet, ba famille, même ba mi na biso politique bo tenir peu compte ya o ba bengi ba membre ya ba parti na bino côté na biso ya UDPS boye ba ke to mandaté bino to zape na pouvoir ya ko retirer bino mandat parce que to mandaté bino boye ba pe ke ba cotisation o ba bengi ya parti to ko landela ngo to ko banda ko landela ngo ministre nyonso to tindi na compte ya UDPS azo obligé ya kotindaka cotisation pour faire fonctionner ba structure musu ya parti atinda cotisation ndenge fati atindaka cotisation na ye pour Augustin Kabouya azwa moyen de faire sa politique. Le gouvernement est sorti tozota labino, nous vous observons, tozota labino, nous vous observons, tozo contrôler bino, tozo senga na président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, vraiment ba contrôle parlementaire, et sengeli, ezala, Madame Judith Tuluka, la première ministre, proposition na biso na kati armée de Baptiste Tshisekedi César, mardi, il fait à la réunion, il y a ba instruction, vendredi, il y a la réunion, il y a contrôle, il y a ba réalisation, il y a ba instruction. Ba mboka msu pe ba Coca-Cola ndabiso, na oyo toroyo kosala parce que on n'a pas le temps. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours.